tonton sera joué donc aux a décidé baobi donc ngande na siba rapena ngai koto siba ya domaine ngai taka na mungala ya biso pene ya makila donc sona zio sona beta ta mo si côté c'est que ma beza ali en plus na likata mulayo wapi ni ngana premièrement sona siba avant siba fona 6 mois si et on a copie na ngai 600 fort donc si pene ya domaine ngai sona zio non si c'est bien penelinga mabolo wana mikie ngapeninga mosa libolo mukie sa libolo munene te pour mai sala bien te ninga te na odobe moselela ka ba foko nelinga ngote ngalinga ba foko wana te ngalinga te no siba mosi no senti pena ke e ba perte blanche a été ninga pe mosi so no siba ba olanga bien yoninga mingi la pesa ba conseil na bande ko base faut sokola bien peut-être mobala aussi si on sentir mauvaise odeur te. Et en plus, quand les choses font dans la petite dose en bas papier, mon cher, qui sous baboye suye, et ça va bien. Peut-être ma maman qui est la karaté, t'aimes ce sur les bandes de mon bal comme la personne à 12 heures. Et on dit tu vas bien soit faire un sibafona 6. Ce sont eux qui ont mauvaise odeur. Moi, j'étais au bon moment. Ouais, bonjour, na bande konyos balandi émission amour vrai balobi toko kande zalaka. Eh bino yut mignon garçon tonton moko bien ou abala kitoko. Eh tonton leki wa tonton tuna aussi bayeyo. Donc balobi tonton sera joué donc aux a décidé balobi donc ngande na siba rapena ngai koto siba ya domaine ngai taka na mungala ya biso pene ya makila donc sona zio sona beta ta mo si côté c'est que ma beza ali en plus na likata mulayo wapi so singina like ça mais na moi na pembeni alongola mwana pona like ça eza bena moi 1 mètre et demi donc sona tombola comme ratiao ya pena ba grandeur yo linga bongo te bisna siba bien sona ba la moi si ni ngana premièrement sona siba avant siba fona 6 mois si et on a copie dans nga 600 fort donc si pene ya domaine ngai sona zuyo non si c'est bien et nga pena ba domaine nyoso za moi mukie oza maman oza grande fille surtout mingi na ngabo masoko on a pena mo bien isoko le rôle États-Unis masoko on pena vimba on santé bena mon c'est talent ngomba lisoko moi bien sona zuyo na robeto même na sima na dogo na sima papa na beto ta deku na sima troisième coup de bosso et c'est le roi 5 comment ko tiré na Barcelone mon ça la bien fort bosso na mo 6 bosso na 6 même ngamo na lela rati on aussi no lela mo ça lela ngana no lela mama ngai babi bokoto ande makambo so ni mo benga ngai numéro ezaka wana ozo numéro yo mto ngaba sibo bien mto ngaba fortune beba siba yo bien mino garçon so benka wana benga na sepeli sayoti wana kopa nanga so pour tout ça système ya business pour ça là ngapa na balobi bopekili ki bokundu banzoto ya teke pona salon fona mela kisi non so ningo prouver nga ki za kiste kanga ta 3 jours 4 jours une semaine anda ko comprendre bien eza na tirer donc wana pena cop na ngai ninga ko siba mingi ngapa ninga moi 16 ans moi libolo mokie teno kota pena mo serane sala nga bien mo na te mo soyi teno affronter sala nga mo bien vraiment donc ça nga moi bien ceux qui n'ont affronté et ça la kanga moi bien penelinga mabolo wana mikie ngapeninga mosa za libolo mukie za libolo munene te pour mai sala bien te ninga te na odobe moselela ka ba foko nelinga ngote ngalinga ba foko wana te ngalinga te no siba mosi no senti pena ke ba perte blanche a été ninga pe mosi so no siba ba olanga bien ngamo soki na sibo ba olanga été no senti bien te pour ngalinga ya mona lali na lali pena boy mosa mati imoko saka musala mona nga pena olela ya saka musala nga no olela mubo na PC position wiki na balusi ebo mu na obete na sima tumbule lo corona changwa mona longo wana na PC système ya vandela ngobo na obete na sima papa so na longo wana mona gumbie liboke obi système liboke tensuma kone na gumba ngobo ya salibo no ya wana mobimba
donc kosiba yango nde eza likambo babi libala esimbami na kosiba so osiba bien te mwasi akima yo okozala na bambongo na yo ebele mais so osiba bien te mwasi akima yo donc secret bolingo ya kosiba beaucoup plus on a oloba basheri bayebi bamama wana bayebi bino bato bozanga bapeti bapapa bakoma kokena ye boye abeti mo moko na ye mo boye biso to bato bamoko te biso na beti moko wana eloko otumboli ngai biso na verse moko lekata na ngai bando telemaka apapamba donc alinga nakoma na mwa 5 6 na santiki na se mosala na ngai bien na lemboli mikoko babengaka tonton lembola na lembola libolo ndeti na filme donc so na lembola on sans plaignant nga mpe na lembolaka donc miseno mpe ololemo na lembola yango mpena donc nazoka ata nango nameli mabele na nga bien nameli mabele na tie mwa mosapi mokie bote na okita cave nakomi kosisi yo donc yo moko sentir mpena te oui nakomi na place yango bote na oya kokoyetisa me so oleli te loba ngai te so oleli te loba ngai te soki no balekisa ko te luka tonton be bien oleli so osentir na likata molai makasi na tutaka tolo mpo nzambe akela ngai bien omona nongo kaka mokie boye me kati na ngai vimba fort donc na mpe monene na kati donc so olingi mpena oyeba mpena obaloba kie derrière toanga soko kie derrière na kati nzoto mokie me na kati na vimba petit mais costaud donc balobi émission oyo nde makambo soki olingi ozwa baréalité ya bien olingaka vraiment baposition ya bien olingi oyeba vraiment ndenge basibaka soit yo jeune oyebaka kosiba te awa vraiment soki olandika émission oyo donc awa mingimingi libolo nde makambo biso ya mingimingi libolo donc libolo na likata so ekutani epesaka makambo mpo so yango te mbele tobotama te eleki biloko nyonso mokili ngo koyebisanga na minute otielinga fufu wana otielinga libolo na aprofele nanga libolo na aprofele libolo mpo nga alemba yango te natonda yango mpe te mpo wana ya kopi na ngai natonda yango te nalela libolo fort nga libolo kooboma ngai ete nga wana kopi na ngai donc nga so nazwi libolo nasakanaka te donc nga so nazwi libolo donc jete na libolo nasalaka bajete na libolo donc yango na oyebisa bino nga kota koplake nasalaka bajete naplakaka basiku nasibaka mpe na siku so nazwi mwasi apesa ninga mwasi azala propre ninga mwasi asokolaka bien asokolaka libolo na ye bien po mwasi osokola libolo no bien bambika na ezala te baperte blanche ezala te to mwasi na ntongo ntango alamuki atie mai na ye ya bien asokoli libolo na ye bien ntango oyo akutana na tonton bebi boye te na opesa makambo na osanti mpena mpo omoni biso na bolingo tosalaka nde nasisaka basi soki osokolaka bien te esala bien te nalinga beaucoup plus fo osokolaka bien yango nalingaka mingi napesa baconseil na bandeko basi fo osokolaka bien po te mobali aosisi oasentir mauvaise odeur te et en plus kala so fozala na bitidi ozala bapapier mosho ke so baboye essuyer esalaka bien po te makambo yango eyakelakaka te te mosusu okola ebanda ntongo mobali akomi na posono na 12 heures ndeti babiso afana si bafana sise soso nayoki bamauvaise odeur moi teke koboma ngai donc wana osisanga petit mpo ngai asibaka avec apeti ngai na bajare teke nazwi mwasi kaka kumoko te nazwa mpena te ozala na mwasi tosavoure na meli mabele na sisi oyo libolo bote na bando osiba yo mais eza dega nasibaka bien makasi yango nayebiso batonto tosepelisaka basi na bambetu tosibaka basi mpe bandokima biso te mbongo ya complément bolingo moka soki osiba no mwasi no bien siba ye kaka bien osiba ye bien andotingama yo ata wana eloko te andosepela na yoka mpo osibaki bi okomisaka ye mwasi ya moto alingaka akoma donc asentir aza na yo mpena osentir ke obalola ye mpo nga abalusaka mpena nga so nazwi mwasi donc soki na mati mwasi efa sentir mpena yango danseuse to nini danser to nani donc nga mpena alingaka mwasi obalusa ngai nga mpena obalusa donc mwasi obalusa nga mpena obalusa donc te na obalusi mpo azosentir mono obalusi na ye na bendi donc nyonso ekoti donc ekoti ntina matrice donc aoyoka moto donc ntango akende mpena boye etuta mpena ntina matrice donc osentir boye komi moto ntango ake mpena sokola boasentir mpena ke kati na ye moto echauffe donc c'est ça onga alingaka na bajare te ke ozwi kaka mwasi moye mwasi azwela mbanda ya te soki odobaka ye boye mwasi azwela mbanda te mpo akeka kuna jomo babeti ye moko ebobalola te ebosiba te azongelaka yo mais soki oyebi bino kaka kosiba wana akisa bolingo mpo na ngai akisa bolingo kaka kosiba
ya na ngote o ndezala te kisa bolingo ambeto ya kosiba e baka kosiba mosi no bien et la kisa pe mosi nga linga mosi mo bwena ba vie na yebi ke maga kenda na yemenga la kisa kosiba na se commander bazaka na mobile na se commander baba la mobile na se comment ba position parce que ba su ba position te mais yo soko yebi ke nga na mettre na makambo wana o la sa mosi no pas comme maîtresse donc ndesi ba biso to ba formation na mois si oyeba kosiba oyeba ko ba la tenga na la kisa yo donc okuma lo ngai pour nga mona na ba la bien na siba bien et beta ba siku ya maloba te preuve ezali ke so bengai ona makamuna yo singe to kutana et non certifier yo na makamuna yo na apprendre nyonso enga pe na apprendre nyonso donc na apprendre nyonso mais donc patron mo azora nga poke na la poto mais na monera ke soit ke na nga ke boto na mo sina nga ipo ya wota pe mbongo nje mais ngai taka kanga te foke yo pona na mwana ngai na mwana nga moko magina mama ne to kabona mena na mwana ngai so na bota na fi wana pola ndé mambo siba na ngai ala ndé pe mambo siba ndo sibe bien puis na bota mignon garçon Marco 6 endo ya mwana fali na bota Marco 6 na ngai mignon garçon bo gar yo saba j'étais aleki bana tuna bote mignon garçon la ndaka ngamo papa na ana miso fier donc nga siba bien domaine nga rosiba j'espère que bon monde a déjà comme on aura bon monde aura que oh mon toi les nganzoto nga pena nzoto copie na nga ninga mambo siba trop de na zane lo msote oyo na l'autre roi rosiba tera ile ki kolia de na mona lo msote oyo ile ko siba pona ngai pata na sali tout sous na sibité na ka ka bien te de soit celle une semaine na sibité na yo ka bien te na bela ngane na boye kokosa na te ngane na boso mos na voyage na mabo kilo ndoko na siba mabo kilo o tigelinga mwana soki leki na siba ye po de kana ninga ko siba na ko supporter te de o munga linga te o fana ba mabo kilo na ndako na fana leka mosi po so ka moso de o keka une semaine na ko kate na ko na dobe leki na yo o mama abinu na siba ye o mama leki na siba ye donc nga pena wana ko pena o camarade na o tigelinga une semaine na siba ye donc nga ko ba je wana na linga kate ke yo mo sanga kende matanga wala lagi na veyo rien nga sona mo senda ko siba chaque jour donc o lembanga ite atana bimaki na 0 heure fona siba ngamdo wala ndeka ko siba tina to nga to lamba na nda ko jour na bimite o ba la fufo ni okota ka zo kate liboy na benzo mo moko tango okabula fufo sili poto lia liso mususu de tesco degré de na siba pa pamba otuna sango tu akenda mama mwana bote magena otanga kombote yimoka yebi andoza aba la fufuka bo libanda bani akota ka bo pazo kate libo na benzi na chambre moko asiso kabula be poto lia na bise bebe afato lia fonata mususu donc ngapena na bisiba siba so ni mo mekangai o mona donc libolo ya kopi na ngai libolo pena ya kopi na ngai pona zo ta ya kolia ngo nga lia ngona muna ko yate ke na kan kele no nga kele za rakate ba kan kele wana bango nga pena libolo ya kopi na pona lembo laka nga pena ko to sise dona sisa makazi no ibisa bino pena sisa makazi ya on se pela bo s'abonner beaucoup plus l'émission amour vrai donc ba lobi ande makambo ande ba secret bien ande kopi libolo na likata ande sane maka en émission oyo biso mibalo te bi ko siba toza pe na besoin baso ba yebi ko balola ba yebi pe ko siba mibal et ça la bien et mo pe mo so jour si ça la bien beti mo de kuna muno ça la bien si verser les après ce aussi mabo si bien na lifuni pa verser tango yo zo na libolo bo si bien aussi c'est au milieu mabele kanye matoi et on verser la tête na matoi tina maduso zolo verser les na mabele ta copie aussi bien vrai copie donc on est sur ligne à contacter ngai numéro ezaka plus 243 85 44 92 490 plus 243 85 44 92 490 donc ce comment même sur WhatsApp tu peux ça ba rendez-vous so ça besoin de si ba yo bien parce que rendez-vous on a na si ba na ngai donc on a copie na ngai et faut pas ça na mbongo na si bio na no bien pour ça il solo donc on a copie na ngai donc yo muto za besoin c'est pour ça yo
benga eza te ke opesa mbongo liboso boleki na kosa non makambo nyonso na lobi eza réalité oyo ngai asalaka oyo mpenza ngai asalaka so nakosi botuna Sabrina Nzonga ayebisa bino donc dega na sibela ye ti lelo abengaka ngai ti papa totia me tema déjà na dekona na linga liso oye te yango moni na bayelaka ye mabengaka ngai trop po ayebi ke nayebisa ye napesa yo devant kote nyonso okeba osibo ndenge asibaka te donc apesaka basi devant ngaso nasibi yo na vie na yo nayebi te soki na mokili tokozala 10 na ndenge asibaka nakozala mpe parmi les 5 premiers na kati so na deuxième te nakozala troisième ou premier donc na likata na nga bien eza molai na baolaka bien apesi nga siba mipanzi nabetaka katikati trop te moi faut pour sentir yobe faut siba mipanzi le temps okota ozongulu te pena mipanzi ozosibe mipanzi na bapoint wana ozobalusa ye osentir ke azala soif fort aïe donc na sepela na bino trop na lela bino ya trop donc nga nazanaka juste pour na motiver bino donc nazana juste pour na kolandela donc numéro wana na pesi donc bobenga nga boza décider komelanga sur WhatsApp na bandeli lisusu donc yo muto zwa ki bien te zwa plus 243 85 44 92 490 donc so benga on a même komenga sur WhatsApp et quand on m'a raté donc ils ont vraiment ouvert donc bientôt pe bozo ba gaga ba bina chaîne bo s'abonner bozo ba gaga moko ya kafu papa baby donc bozo ba gaga kafu wa ben mission kafu et aux arana bezo ba si ba yo sentir bon monde ya ko si ba donc bozo donc bye je vous love